Kwela ki mwana mboka matata poni tolobi que jusque là azali présumé innocent ou azo présumé kaka ndenge batangi yembe yeki esengaki ete akende na liboso bazuzi apesa ba moyen de défense na soki ezalaki ya solo na ndenge bakokanisa bongo juste tie maboko immunité na ye ba lever yango ba longoli ye immunité pour na dossier ya indemnisation ya zairianisation mboka na biso mikolo mibuso ki zomi na mbuka banda de la kota et commandé bangombe babenga yango mopotu esika bakenda kosaka oyo alingi aye asali oyo alingi atoki oyo alingi avandi oyo alingi asali akosala union sacrée yango wana po ezali patrimoine commun ezali ya Félix Antoine Tshilombo te RDC ezali ya ye te RDC ezalaki ya oyo akendaki awa te RDC ezalaki ya musée te président moko azalaki awa avant Tshilombo aya ati baentretenir baguerre na bapark ya Kaouzi Biega na parc Garamba et voilà ba bomi oyo ya ngaliema ba bomi oyo ya zo ba ke ko fabriquer oyo ya bango bato bakene ko futaka yango mutako sala biso zunguluke wana zaite ba mekaki yango awo ba mekaki na régime oyo lekao finalement to sala élection to ko sala élection. Bien voilà, mbote na bino ba chers internautes, bino nyonso bozali partout bozolanda biso na libanda ya mboka ebele ba diaspora ba congolais na ba nyonso esika bozwami esengo na bino ezalaka komona ngai mona ya mboka somi ya Congo Alain Ndongo toujours na cadre émission na bino monene tolobaka bosomi ya Congo ezali moko be émission oyo elukaka ba somi ya Congo batu ya bonya batu bana bolingo ya mboka po ete baloba ba manyola politique ya mboka ba kopesa ba conseil pe ba pesa makanisi na bango yango tokopesa toujours merci na Kolonzambe o apesa kabiso toujours bonya maele pe makoki santé malamu sécurité ya kotambola po ete tolukela kabino bato bazali na maloba na minoko na bango pe bayeba koloba topesi pe batondo mingi na mwana mboka Pitou Mangaya balobi wana le boss donc boss LED la patronne LED depuis Paris donc en tout cas Pitou Mangaya oza kosala musala kitoko na Facebook page Facebook Pitou Mangaya bokokuta masolo kitoko itali bongo politique ya mboka yetango nyonso ebanaka kopesa ka actualité tika topesa pe mbote na balandi minene kuna na Bruxelles na moni économiste mama Julie Tayeye motema ya papa Pierre Jos Masso en tout cas mbote na yo pourquoi pas Regen Ngambo bandeko nyonso na pesi bino mbote lelo na yambi nani na bombeli bino po bomela mwa pe makasi boye bakezali bongo moto mojali yende nani mbondi wa mbondi wazali bongo député provincial ya ville province ya Kinshasa pe azali bongo communicateur monene ya parti monene toyebi na mboka na biso MLC ya ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo yango na tolobi to kosala déplacement na souci ya koyeba ba actualité ya mboka to kite pa na ye to sola na ye na siki tika to pesa ye mbote mwana mboka moto mojali mbote na Pitou Mangaya mbote na baebaso bakolanda biso boyamba mbote euti epa na yemei somi ekolo kumu ya Congo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo prophète politique maître d'école professeur Wuta Kisasa ebandie Dabi ke boko sepele ko sala lengi a internet boko mona ga misabo pesa biso ya koluka mata minene en tout cas eza suka mwana mboka to banana santé na boni santé na yo boni pe santé ya République démocratique ya Congo pona ko suka pe na leader na yo Jean-Pierre Bemba eza la leader na ngai Jean-Pierre Bemba Gombo eza la parti politique MLC eza la ngai moko nzoto kolongonu koloba nzoto makasi olobaki awa otondi nzambe mingi po biso na MLC toloba na nzambe tokolonga tolonga kape tosi tolongi solo
esengoze na biso mingi po mikolo mie na banza actualité monene na ville ya Kisasa toyambaki bongo Jean-Pierre Bemba yambaki oyo tobengi ye président ancien président ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ya yambi ye eza kolakisa te Jean-Pierre Bemba azali leader politique ya suki na Congo te azali continental azali pe international membre pe ya Union Sacrée membre ya Union Sacrée Union Sacrée ezali oyo tobengaka na lopoto révolution oyo tobengi na lingomba na lingala mbongwana Union Sacrée ezali bongo mpona kolongola misisa oyo afidèle atiaki awa bongo oyo asuka atikalaki ya afidèle kombo na ye na abosani yango ye nde atiaki misisa awa bongo tolongoli yango nyonso Jean-Pierre Bemba telemaki elongo na Moïse Katumbi Modeste Bahati na mbela ya président ya République Félix Tshilombo babandi kobindola kolongola ya alobaki kodeboulonner biso tolobaki kodécabiliser na MLC tolobaki te kodécabiliser mboka banda afdel po ezalaki be kabila te oyo ayaki nsima kombo mpe ezalaki be bongo yayo toyebi tokodécabiliser mboka mpo eti mboka na potopoto eti mboka na kati ya buru yeke aesengelaki mosisa moko ti mabele ya Congo etikala peto mosala yango yango wana. Alors mwana mboka mbonzi wa mbonzi ozali penza communicateur monene pe molobeli ya ba congolais osuki pe wana toketi na assemblée provinciale mais tango bato bakoloba babi MLC depuis koti na Union Sacrée moi kolala ba activité pendant ndenge toyebaka Bemba eza sous makasi te yo koloba ndenge te biso la te tina toloba moto mojali euta na yango tango yo ozokanisa ke nzete wana batumbaka epelaka moto il y a de cela 5 ans bongo na kende na sakana na nzete yango tango baloli okokamwa na se moto mojali okodika covid esali mabe mingi na mboko oyo epekisi biso ba activité ya bato ebele yo moko yebi soki somi ekolo abimi sorti na ye moko ezalaka équivalente na ba sorti ya bangomba mususu il faut babima boata 150 fois lobana ba internet bazolanda bapanzana no lobana soki Jean-Pierre Bemba bimi alobi abima kopesa bato mbote ya pamba mobilisation oyo esalemaka na Kisasa ba parti politique mususu il faut basala yango 150 fois pour na mobilisation wana yango tomoni ke no ba geste barrière loko ezali na biso yango wana mingi na ndako kasi kuna na ndako moto mojali mpona nini audience sur audience ezala ba acteur politique congolais ezala ba chancellerie ba ambassadeur butu moi bakende kuna kotuna ye po ye bato bapesa ye kombo ya sikoyo koma professeur akoma professeur bayi politique babi te po ye sorti médiatique na ye lokolo ya sukao apekisi bato likambo ya kowela nationalité likambo ya tribalisme apekisi mwana mboka Noel Tchani ye mzabimisaki likambo po nini ye apekisi ete alobi ndete apekisi bato bakoma koswana kowela na likambo wana ye alobi botika makelele toza mikolo na likambo ya litomba moko état de siège mboka na biso mikolo mibu soki zomi na mbuka banda fidèle akota ekomande bangombe babenga yango mopotu oyo alingi aye asali oyo alingi atoki oyo alingi avandi oyo alingi asali akosala alors lokola état de siège esalemi totika nano makambo ya mike tolanda nano mabele eteni ya mboka wana ezonga ndenge ezalaka tokoma libre veau de goma eya ba pomme de terre ba nini ezala
ba mama ba papa ba kenda bilanga ndenge ba mesana na Ituri na Beni Butembo bisika biso bato bazonga ndenge bazalaka towela nano mabele nationalité ko wela bakati mabele osala boni oyo wana to ko régler ngo constitution eloba yango tina to lekisa ngonga distraction wana abuo pia petanga beleli yango nye professeur. Moi, mboka mbonzo mbonza tukata ngoko babuna biki ba internet ba ko sepila mais apparemment pe na biki ndeko Jean-Pierre Bemba likambo sécurité intéressant quand même kasi yango na tanga yo ki état de siège à lui qui eza penda makanisi moko pe malamu yo son excellence Félix Antoine Tshisekedi abimisi c'est kaza ko appuyer initiative wana te ya za ko appuyer te Antoine Félix Tshisekedi alobinde oyo ye Jean-Pierre Bemba aloba yango na 2006 na 2006 Jean-Pierre Bemba alobaka projet de programme na yezalaki accès na makambo misato makambo ngo échange te tile kolo yemei akovanda na ngbende akovanda ngbende ça dit bokonzi défense et sécurité du territoire ezali likambo oyo Jean-Pierre Bemba alobi akobunda ti pona yango ya mibale ezali otobengi mibeko justice et vanda na mboka au salé au pati mbeko ya mboka ekozwa yo ya misato développement tala axe misato ba pilier misato oyo Jean-Pierre Bemba atia pona kotombola mboka oyo kovandisa pe koyangela ekolo na ye yango wana tango Antoine Félix Tshisekedi président de la République à lobby état de siège état de droit et vanda biso na MLC to lobby a koti na molongo na biso maloba mayoana eze maloba o biso to lobaka yango uta 2006 ezalaki thématique na biso ya campagne et donc makanisi kokani. Voilà. Donc. Alors, moi, Mboka, tango lobi likambo misato nazo meka ko kanisa. Na bi oloba ki sécurité to moni ko état de siège, to moni état de droit, justice, pour na sembo. Et puis développement kolia to moni lelo yo mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi a occupé ko nommer maman na esika ya banque centrale. Est-ce que ça peut moko ko zo makanisi ko tia sembo te na bon, à ce stade le col bureau politique na biso na MLC et sangani na noté pour na kotala est-ce que ba mandataire na ba entreprise publique lo lengeni ne ko salema na cadre union sacrée le ko na to solo likamango te na bureau politique oui moyen ngai na sakola ezate mais seulement na koya kokeba été mbala liboso maman a dirigé banque centrale na RDC mbala liboso à moins que na mikosa mbala liboso na mona ezali mona mama akamba banque centrale na mbele ba monite ba mama ata ata soki akolia meza ka bibalite na yebite soki tina yango wana pe lokola osa na FMI tango mususu kasi na ko se prononcer te suka na likambo na kebi na yango kaka mbali boso mwasi a diriger banque centrale soki ezali na cadre ya approche genre nde basali yango mais esengelaki na yebi pete soki ezali na cadre ya union sacrée po bayokanaki na union sacrée ete moi makambo maso makokamba ekolo masalema na boyokani omoni mais jusque là na yebite ce qui mokozi na biso ayebaki pe bureau politique ayeba kososola na biso mokomasima ce que komona ngai tokoloba na ntina na yango to koya tokolemba te alors bozola na wana ezali mwana mboka moto mojali mbondi wa mbondi toza na ya to ko chauffer mbonda po ete biso tolingi moto ezala makambo ezala bato bayeba bayoka o pe bakanisa kite bakanisa na yango mwana mboka bobeta ka tsete na likambo etali bongo justice sembo mais bino moko pe ba député bomibata mana sima ba immunité awe koyela ki mwana mboka batata pono tolobi que jusque là azali présumé innocent ou azo y présumé kaka ndenge batangi mbeye ki esengaki ete akende na liboso bazuzi apesa ba moyen de défense na soki ezalaki ya solo na ndenge bakokanisa bongo juste tie maboko soki pete batiki
mais comment qui na premier tour ote ba protéger immunité mais na minute to kete bande ko batiki ya kende ba longola immunité po te yaleka na kosamba est-ce que ezali procédure malamu boko sepe nango to boko banga po ko komela pe bino ezali mosala ya ba parti politique kolimbola bato démocratie ezalaka na bolamu na yango ezalaka pe na mbeba na yango mbeba ya démocratie ezalaka nini la loi de la majorité soki majorité wana ezali contre bino ba bozalaki pour esengeli bomi incliné boloba iyo la majorité a parlé oyo esalemaki na tata na biso oyo ancien premier ministre Matata Ponyo ezalaki na dossier mosusu ozoyoka ezalaki na dossier Bukanga Lonzo wana Sénat ezalaki en pleine session mais sikoyo boye baye kobimisa dossier mosusu ezali etali Bukanga Lonzo te ezali dossier etali indemnisation ya makambo le kaka ya zairianisation bato biloko na bango gouvernement zaïrois à l'époque a botolaka yango et alors wana ekuti pe nini ekuti bureau vacances chez bandi alors bureau aza na pouvoir ya plénière bato il faut bayeba yango nde sikoyo bureau ezui et répondre favorablement na demande ya procureur. Voilà. Non, 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 non. Na kati ya mukanda oyo Sénat est commis, bureau ya Sénat est commis, et lobi polele levé ya immunité na ye etali likambo oyo wana ya dossier etali indemnisation ya bato ya zairianisation. Docteur ndenge pe bako ki lona ba cité ba yoki ka ka Sénat lobby acoustique longola immunité ba bani ko ça ba chantage. Les gens bato mingi bazalaka au moins oui to komi na moi mbeba mingi et pas na biso awa bazuzi ya nzela ba komi na maloba ebele ata yebili kamango malamu te ya wela koloba ascenseur ekendeke mpangu mais ezalaka na bosembo nyonso te mais escalier malembe tie kokoma awa ezali escalier tozali koloba indemnité nini immunité na ye ba lever yango ba longoli ye immunité pour na dossier ya indemnisation ya zairianisation. Voilà. Je pense que les Congolais sont bien éclairés, surtout la diaspora. Binonyo sur la chaîne internet, vous allez brancher na YouTube, na biso chaîne monnaie Clébo, ya pichu mangaya oyo, to benga boss l'aide en tout cas, vous allez toujours abonner, connecter pour ndenge tozu awatang to quitter na terre to kozongela suma na mboka po et pas na inde to zoka politiquement na mboka na Kinshasa pe ba Congolais ba ko nyokama kofuta ndako pasi meto yoki awa mikoleleki kaka le 5 awa mwana ministre ya urbano rural awuti ko sala bongo to ba moko ya ba mibeko ekoyete ba tosa makambo etali bongo ba garantie locative ya 3 mois soki muta respecter yango te ba mande ko est-ce que ba mibeko ngo to zwa kaka ke belé mais ezala ka en exécution te ba to ba ko simba yango te qu'est-ce qui se passe na mboka na biso ezali bizaleli oyo ba vandisi yango mingi afidèle motoye na bizaleli oyo ma be oyo koleka kisasa ezalaka boye te RDC ezalaka boye te tata tozalaki awa ndako ya kofutela bokei na commune ayebi ete garantie ezali ya 3 mois mais tango afidèle aye baoyo bayaki ebele na molongo ya afidèle bango wana bato baye bakomisi ndako 10 mois po ye azwa ndako babayer bakomi mitu makasi ezali loi ya offre na ya demande soki bosenga eleki mingi moto aza na biloko akosala nini amati talo likambo esalema yango wana
nde ekomaki sika kaka pe pasi pona biso banso mibeko ya leta eze lokola biblia 10 commandements ya nzambe apesaka yango plus de 2000 ans hein? Na Moïse kuna na mo soki Horeb ti lelo 10 commandements pamba ezonga kaka 10 commandements wana mibeko ya leta eza pe lolenge moko tokobimisaka yango kaka. Voilà. C'est-à-dire mobeko wana soki eyei ekoyaka lisusu ekozalaka seko ba ministre nyonso bakobetaka tangba likolo na yango po biso moko ba locataire tozalaka pe ba responsable omona moto asimbi ebele ya misolo ye wana nazwa ata boye namoni pasi mingi kotelengana nga pe nazwa kaka boye oliakanga motema omoni biso moko pe ba locataire na pesi dakisa na lobi tango afdel akoti vague ya bato bayaki ebele na Kinshasa bango basimbaki mbongo na maboko bango wana basalaki eloko wana combien apesi et ça c'est tellement grave yango esalaki ke babayeur bakoma mitu makasi mais lelo soki l'état kotelemela yango lisusu félicitations bravo alors biso population biso balocataire tango tozokende soki omoni ke bailleur amemi yo na 10 mois loba na ye vanda na ndako na yo tika na ndako na yo soki bato nyonso balocataire nyonso bazwi principe wana batia yango en marche ndenge mikili mosusu ezalaka yo soko obtie talo oyo ekoki te acheteur akoya te aya tuni combien binono biso toyebi eza talo boye garantie ezali autant de mois. Voilà. Et ndenge pe na uti ko zala bino mo masolo muke na kulisi tozo comprendre que bato mingi lelo ba mona ka Jean Pierre Bemba ka ko ba mona ka parce que yepenza zali leader bato balinga pe mingi na motema kasi lelo tozali na Fachi Beton mwana mboka bozana kata union sacrée to moni mama F Bazaiba mama oya cartona ki secrétaire ya mwasi pe abundi makasi melo na kati ya masolo. Est-ce que ezali esengo pona bino ndenga za ko travailler bozali quand même na moi elike ke makambo ko tambola longo boko partager pe tolo bana ndeko Félix mandango boke na malembe po akene pe na vallée na rappeler na vallée de lancer les combats polémique pe zali polémique ezate maintenant na liboso na kopesa ya no soki ngai naza na projet na lobi ngai mbozi wa mbozi na lingaka Alain Ndongo mingi ngai naza na projet ya ko sala chaîne ya télévision na yebisi yo na betelo lisolo Alain Ndongo yakana ngai naza na projet au sala chaîne ya télévision yo ebi musala yango olobi na ngai bon loko za na projet yango bon ngai na ebi musala yango na kosalisa yo yo sali mabe olobi bon à part ngai naza pe na cameraman moko petit moko ya makasi osali mabe mayele ozali na yango kasi ozali pe bato bakoki kosala mosala wana union sacrée yango wana po ezali patrimoine commun ezali ya Félix Antoine Tshilombo te RDC ezali ya ye te RDC ezalaki ya oyo akendaki awa te RDC ezalaki ya musée te président moko azalaki awa avant Tshilombo aya Kombo ezate. Oh, mais tata. Est-ce qu'avant Tshilombo, mais nga na comprendre yo te. Yo lui président kazala. Mboka ezalaki awa Tshilombo siko azali président. Hein? Alors. Bon. Ezalaki ya Mobutu te. Ezalaki ya Kasavubu na Lumumba te. Bon. Mboka ezali ya biso ba Congolais. Ezali patrimoine commun. Alors sikoyo boy. Soki balobi moto azali wana azokamba kwa Félix Tshilombo azokamba lobi moi ezali na ngai te. Jean Pierre Bemba salisa ngai. Ya lobi bon
Oui, tala toko sala boye, sala bezongi sa boye. Oh, mais awa boye na environnement na sa boni. Ate, naza na moto. Ako ko sala yango. Asayi mabe. Ah, mais akei, mais résolution moko ezali wana. Résolution moko ezali wana oyo mama Bazaiba, ministre, vice-premier ministre il y a environnement, accompagné na ministre il y a intérieur, il y a tourisme. Balobi kotala lolenge biloko wana bizali vallée ce qui parc de la vallée d'un seul. Parc wana esengeli l'état atia miso wana. Esengeli l'état atia maboko wana. Po ezali biloko bie wana bizali bia ya Congo. Congolais oya koki ko mi approprié écosystème, environnement, système zoologique. Yamboka azalite. Ezali patrimoine yamboka. Eloko liboso yango wana. Okosala usage na biloko nyonso oyo esengeli ezala na kati ya écosystème ya RDC. L'État, il faut atia maboko wana. Oyoki akendaki tourisme te. Vice-premier ministre akende kotala lolenge nini richesse ya Congo ezali utilisé. Lolenge nini bazo salela yango. Yo kotambola na monde entier oyebe sika okapi ezalaka te ezali na RDC. Bongo okapi wana ezali patrimoine national et même mondial. Yo soko tia yango epai na yo eze propriété na yo te. Mai wana ezotiola eze ya yo te. Tu n'es qu'un locataire, un utilisateur. Nuance oyo bato isengeli ba sosola. Ba yeba descente oyo vice-premier ministre ya environnement kendeki elongo na ministre ya tourisme ezali yango. Oyo opinion eyeba pe etia na mutu mbala moko pe libela. Voilà, je pense qu'à travers cette émission, bandeko bazu penza moi éclairage parce que bandeko pe komi tungisama trop mais moto mojali azali ko zalisa makampe ko lakisa pole ya makambutu oyo bandaki ko compliquer batu na bamitu kasi mona mboka to kende nanu to kende mapona mina 2023 toko like nango yo ko pesa biano toko zela ndenge ko sali makasi ya recensement pe ndenge ministre intérieur na bandeko mususu bazwaki pe mama solo wana ba pesi na bandeko bakende ko bongisa fait des routes moko dans 10 jours pour te bazongisa makambo na pona ko luka ndenge ni ko sala recensement na mboka ngomba Kinshasa mais bandeko mususu ko banga est-ce que ko zo batango te est-ce que ko luka te compliquer élection yo liloba na autant que moto mojali ezali. Et tokoya wana kasi na silisa na likambo tunaki ya parc de la vallée Ansele. OK. Pasi na motema ministère ya environnement na tourisme ba welaki ko kotala likambo ya parc de la vallée po. Biso na Kisasa awa tokolaki bana ya classe bakendeke ko visiter jardin zoologique na zoo. Bana na Kisasa bazokende ko visiter jardin zoologique ya Mongaliema. Okomona ba image mususu bana ya classe bakei bazosolo na maréchal Mobutu opesa bango mbote bayaki kotala gratuitement s'il vous plaît. Alors gratuitement ezalaki bakokende kotala po bazwa mayele. Mais afdel ceux qui naza kotanga afdel na tina tata afdel bayawa jardin ya Ngaliema ya Mongaliema jardin zoologique oya zo bango to basala nini to bazwa banyama bazaki na kati to yebi to baloka yango nyonso esili bongo ba congolais sikoyo bakomi kokende kofuta mbongo na parc de la vallée. Là il y a un problème. Il y a un problème. Pe parc yango ya vallée wana esalemi na baye bakambaki mboka.
babomi oyo ezalaka oyo bana na biso bazokende kotala lion lion yeyo atali ye chimpanzé yeyo okapi yeyo babomi oyo ya biso ya leta bake kosala oyo ya privé population bakomi nde Alain Dongo tika likambo wana basali mabe te yo kambi ekolo yo kuti ezalaki tata oyo misolo ya leta yo sai na yango nini po likambo ya environnement oyo tango COP 21 esalemi grande conférence na Paris ba résolution ezalaki na kati ya ba résolution RDC ezalaki l'un des pays le plus concerné opesi ngai kanda na motema RDC absente conférence mondiale sur l'environnement ezalaki na France RDC absente ezali nko le bassin du Congo 3/4 ya ba élément oyo ezosala valeur grandeur ya bassin du Congo ezalaka nde na RDC mais leadership ya bassin du Congo ezali mené par le Congo en face parce que le Congo depuis l'AFDEL bakoma absent banokende makambo wana te na nko ezalaki nko et on doit corriger. Est-ce qu'on y est que la plus grande quantité à tourbière ba élément o esala kake oxygène na mokili molongo mobimba ndenge nzamba sala stock na yango ezalaka nde na RDC la plus grande quantité ezande na RDC et réunion mondiale kosalema bino régime na bino bolobi bokenda te na ba réunion wana ba pays misusu nde eza koloba makambo ya biso entre temps bino bokamati bo détruire oya l'état boki kosala oya privé Alain Dongo likambo yo ngai na kotika yango te na kotelema na kosala tout un dossier sur ça c'est criminel ezali espèce ya crime contre l'humanité parce que opekisi bana ba mono nkita ekolo na bango ba yeba lion azalaka ndenge nini gratuitement l'état sala yango abongisaki mpona bango yo ye bokamati bokena yango bosala yango privé bato bafutaka ba $20 ba $50 po bakende kotala nyama nzambe atiela bango gratuitement on a richesse na biso pe koki kopesa biso ba millions awa na RDC. Voilà. Alors moi mboka tozo baki bote meza likoloka si moi likambo ya tango mekana ko chiter na question wana na poser ki yo etali recensement boni kozela likambo ngo ko sala malolenge nini na mboka na biso. Lisusu AFDEL. Ça dit AFDEL za quoi libabe moko yela ki biso na mboka. Avènement ya AFDEL. Eza quoi bo tout. Et quoi etumbu moko nzamba pesa ki biso Congo. Alors bato ba yaki wana nde libabe bo susu nde yaki na AFDEL bamboka mike ba Rwanda Nzambe na ba Burundi ba Uganda yaka nde ba martyr ba Kizito ba Charles Lwanga bango pe bakoma na biso matata bapesa biso leçon ya armement kobeta masasi toza pe kokende ko to bondela kabango ba Rwanda vandi kuna ta ya pe aloba ote to signer accord to lakisa bino ndenga ko exploiter diamant ici zaki bamboka mike pembeni na biso ba ta biso boye Zaïre mais c'est grave AFDEL moto a créé condition oyo mobimba recensement 24 ans banda baya recensement esalema te po bakotisa bato na bango batonda na mboka baye kopesa biso ba carte d'identité baboy kopesa carte d'identité ozoyoka likambo baboy kopesa biso AFDEL banda ya ti bakenda baboya kopesa congolais carte d'identité
Ça, c'est très grave, ça. On est où, là? La jungle, quoi. Et on doit corriger ça. Non, mais puisque c'est vrai. Na page Facebook, na assignations spécifiques de la Fidèle, FCC-PPRD, Ouais. abrutir le peuple congolais. Abrutir le peuple congolais. Qu'est-ce que vous voulez dire? De l'abrutissement, mission bayaka yango wana. Mosala bayaka kosala wa Fidèle. Congolais comme bololé. Congolais bana kotier la moninga ne poison à biloko. Na bière. Biso dans qui ça toyaka ko vivre hein? Congolais abana ko kata moninga lisette en pleine ville à Kinshasa. Kisa c'est la kaboité tata. Alain Dongo. Bozalaka bana to bozalaka te. Kisa c'est dakande c'est ka ba jeune, bazali fier, bazo tambola bon chic, bon genre. Ezaki likamba ba kuluna lisette, un jeune quinois. Bon ba bimina ba machette. Une culture to ebité. To kuma ko banga kolia komela na bato isika moko culture afidela ena ngona mboko. C'est ça. Hein? Alors, tout koloba yango, peut continuer koloba yango. Yango, il faut qu'on déraciner système on a mobimba. Qu'on déraciner système FDL yaki na ngona mboko. On va devoir décabiliser le pays. Il faut décabiliser. C'est tellement grave. Ça, je ressens dans mes reins, dans mes entrailles. J'en souffre. Non, c'est grave. Hein? Bah, comme ici, bateau, bah, bololé. Comment lelo na Kisasa? Alain Dongo. Qui nous a kande courant ce que zate, bah, qui kutuna bourgmestre. Bah, qui kutuna exécutif. Bango, bah, intouchable. Afdela yawa ba koma nini ba pesaka ba député na bango fabriqué hein mbongo ba kende ko kumisaka bango hein soki rais soki nini ba kumisaka ye na cité ba kende o député à Salipon député à na Singapour singa snel tozalaka no ka na snel ko tuna mais courant ezate ndenge nini mais commandé hein ba député à bango wana ba kende ke yenda ti courant yenda ena tuyau ya manuka tuyau ya régie des eaux. Est-ce que musala na yango wana te? Ezape musala na yete bateau bazali chargé na yango bazali mais et finalement ba kinois ba congolais ba komaki oumela honorable tiens bisa courant honorable bon c'est besoin de là mais bateau bazo yiba et voilà les résultats tala musala IGF azo sala ndenge tozo kamwa. Non, eza mosala esengeli ba multiplier yango par 10. Ba banine ko banda. Et il faut et comment par 10. On a pas venu bobanza quand on a MLC déjà. Ah, on a zakande kala kasi justice c'était mibeko. Deuxième pilier na biso yango na. Et to sali a DP fidèle aye ba détourner attention ya ba congolais. Au lieu ba landa exécutif bato ba simbi bazana mission ya pouvoir terre ba détourner bango batala kande ba député et ba député ba ko tel maman moko ba lukié ba bomié ba lukié ba kangié ba lukié ba tient en difficulté ba député ba comme impayé lokola biso na ville à Kinshasa 4 mois d'impayement tout ça ce que ba moni ke ba teti bo to samibe ko na bango te. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, batona bango bazanano, bazazanano, bazali zalinano, bazaba congolais, mais le corps a mouli moine l'ataki bango, bazali zalinano, mais IGF a sa kolanda. Le sambo nabiso que IGF bazala sérieux na mosala na pouvoir au bazana yango. Ce qui au moment même président de la République Namboko Kuna Yazaki na Goma à Beleli a évoqué Maréchal Mobutu en dépit de tout. Pour IDP ça finit Mobutu mingi hein. Ma déclaration mais na évoqué ka élément wana. Asera ki ya bololete. Alobaka ngona tina. Alobi atabayibaka. Oyo ya moni moyibi eleki oyo esalemi na gouvernement oyo afidèle atiki
abi ata bayibaka abi akanisi kondo maréchal po eloko basali Alain Ndongo eza lokola baétranger bayaki occupation bango base comporter tel que baza bacongolais bana bandeko oyo mosala bazosala ezali mpona bango mpe avenir na bango te bango bamonaki comme baza baétranger. Alors c'est tellement grave likambo ya environnement Alain Ndongo tokotika yango te pe esengeli ngai na yo tosala baémission kaka likambo ya environnement po ko basali eleki oyo nzambe apesa biso ya gratuit yango wana mais qu'on ait des gens baye babani ko détruire yango systématiquement. On dirait ça qui plan un plan bakamati ba entretenir ba guerre na ba parc ya Kauzi Biega na parc Garamba na parc Mususu Upemba hein? Tout ça na Virunga nyonso wana basali na ko pour réduire potentialité il y a RDC et voilà ah ba bomi oyo ya ngaliema ba bomi oyo ya zo ba ke ko fabriquer ya bango ba to ba kene ko futa kango plus de $20 hein? Plus de $20 moko bana nga ba yebisi nga papa na yebisi bango je vous ferai visiter ces choses ailleurs pas là-bas. Mais vous allez encore dépenser plus. Je préfère. Ce qui n'a mis na makengo et pas na ngai na mboka na ngai akomono yango. Eh, ce qui n'a mis que vacances ba kei na Ituri ba komono yango. Voilà. Merci beaucoup bana mboka bozolanda na bige Hervé et Biba ozo sepela depuis Paris ndebolandi bongo bozo rolanda pe lisusu parce que to suki sana mwana mboka pona mokola loka situzo fungulande ba chaîne ya ba mission na parce que mwana mboka moto mojali Bondi wa Bondi ba congolais ba diaspora balinga ko ka pote ya lobaka makambo eza solo eza ba révélation tanga zo pesa ba révélation awa ezali makanisho mwana mboka zali nango pona souci ya ba congolais to lobite lobby ko ma menote o asala ki bote vérité sembo po ezali likamba ba congolais mwana mboka to chité na yo to tuna mutuna maponami 2023 oko kanga pe miso ko lota yango ke ko sala to te démocratie bato ba kufi pona démocratie hein pe elembo ya démocratie ezaka élection elembo kolakisa ke toza démocratie élection mutako sala biso zunguluke wana zaite ba mekaki yango awa ba mekaki na régime elekao finalement to sala élection to ko sala élection boni avenir ya Bemba ya MLC soki eza na parti politique moko eza na avenir molai eza MLC ah bakangi mokonzi na bango akosala un siècle kuna mais Alain Ndongo on dirait but à Coupe du Monde mokola yango a quitté oyoki tant wana nyonso MLC eza ko vivre ba bomeli biso bato vivant ba bomi petit na biso Boteti molimo na na boboto anniversaire liwana ezaki lobi bano ya venir Bemba bakene ko nettoyer tombe na ye babomi biso docteur Soso babomeli biso Marius Gangale babomeli biso bato ebele na MLC Motema Likundu. Comment tu peux tuer ton semblable, ton frère, pour des questions de débat? Parce que y'en a eu, vous en avez compréhension, mon côté. On a tué ce régime qui est passé ici avant Chilomba quand on a pouvoir. Moussa n'a pas dit Koboma, tuer, détruire, condamner, emprisonner, pourchasser. Ngayo na Kenda Libanda, j'ai fait 4 ans en dehors de mon pays. Pour chasser ici, ba Kangi, ba neveu Nangai, 4 na prison. Ba ke ba longoli bande konanga na musala. Regardez un régime pareil. Parce que j'ai dit, j'étais opposé à leur façon de faire. Pe
bazali awa biso tolimbisa bango po toza bandeko na bango mais bango babosanaki ke baza bandeko na biso. C'est ça le grand malheur. Mwana mboka tango ezali tango pona biso kasi tolobi lelo tosuki awa mwa liloba mwa mbote na bato mibale bakotala yo tokoya lisusu tokomanyola makambo ezali ebele kasi tango penza ya kozwa nyonso ezali te mwa liloba pona émission ya lelo ya mwa kokata na mokuse bongo tokozongela omba na nsima. Mbote mingi na bandeko nazalaka soki namonaka bandeko na ngai diaspora molimo na ngai emataka mingi moto mokomaka lisusu makasi po etumba bandeko ya diaspora baza kobunda. Mbote na bino, vous êtes des braves. Baza ba braves. Ba braves, vous êtes des braves et des héros. Ba héros vivants et des bino. Pour lelo RDC comment ko vivre ndé na bango. Bandeko. Ah ouais, comment rentrée scolaire. Tozi la bato ya poto. C'est ça la vérité. Non quoi koufi, tozi la bato ya poto. Ti na niveau ya panier de la ménagère, na niveau ya provision, ndeko na poto afuti kuna ba servir moto wa biloko kolia. Fin du mois, la même chose, loyer et ou ta poto, vous êtes des braves. Bino bato bosungi mboko yo. Vous avez vécu utilement. Merci beaucoup. En tout cas, merci Bandeko Nabike, Bosepeli, Bipai Wapi, Bozalaki, Bisika Nyonso na mikili ya poto, surtout ba diaspora neto kobeta c'était Bosenga Kinga Luka Mpondi Wambondi mwana mboka molobili monene pe ozali moko ya ba député na provincial ya mboka na biso bokindi ngauti koloba ntuki pesa kibiso esengo mwana mboka merci na ndenge ya bibiso po pesi biso avali ya koyaka tango nyonso tolingi poto manyola makambo peto kozongela ba dossier minene ezali tokoya kosolango à travers votre émission YouTube Oyo ya Kleboa. Merci na yo mwana mboka Pitu Mangaya pona honneur ozali kosala biso pe na kosala ba diaspora nyonso. Merci na bino tu bandeko Regen Ngambo na poto Rasindombi boko soutenir biso ndeko na ngai Josi Maso antona pesio mbote ndenge ko soutenir biso makasi mwana mboka Mbonzo Mbonzi. Merci na ndenge ondimaki toya epai wayo. Iyo mbote na bandeko mbote na yo mingi alendongo Kolo Nzambe abakiselo su mayele mingi pe nguya kati na yo po ete Kleboa et kangaka bango clé. Kleboa kanga bango merci en tout cas to souhaiter pe bonne guérison na monseigneur Yabiso cardinal Mosengo to pesi ba bonne guérison na biki poza na souhait. Nazali catholique ngai na botama catholique. Cardinal, vous êtes guéri au nom de Jésus. Merci beaucoup Andeko Botika la malamu Christ TV en tout cas songo ozana sima ya caméra musala kitoko kolembate tango nosto ko tambola na yo po toza soda makasi. Merci na bandeko noso ba assista ki biso bino tu bozomi bipai noso bozomi Jérémie Basusu na pesio mbote botika kimia boboto bondeko ya kolo esu etikala o mabota mabino. Elombe